Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense, tanto yakaboye. Bien-aimé, pona ko teya ba nanzambe, ba tout yeswa kufela. Bien-aimé, tozui vidéo mouke pesi mawa, pona Carlito, toko benge ni yaya, ni frère, ni ndeko, toko benge Carlito. Bien-aimé dans le Seigneur, na lobaki na bino na vidéo elekaki que, nzambe akobanda kobimise na poasa, po bomona ke azane ya nzambe te. Bien-aimé na lote na ndoto azoyembela nzambe balati bilamba moko ya mokili donc mobimbane mokili na tuni o izanini na bengi petit frère na ebisie. Bien-aimé dans le Seigneur et puis nebseki bino ke boko mona siko nzamba mdo laksa bino ke azane ya nzambe te. Bolanda ba fausse modestie, bolanda apparence na été, bolanda lobeli na été azala ko lobaka bongo même na mokili alobaka bongo boka ntanga yeba nzemba maya tanga zoloba alobaka ndengwana eza Saint-Esprit te. Bien-aimé, cet homme n'est pas de Dieu. Bien-aimé, nazo sabino avec force, avec puissance, il n'est pas de Dieu. Bien-aimé, azana biloko moke batami simanaye. To moni vidéo moko bien-aimé dans le Seigneur azolobake ye akoyemba na fere na fali. Bien-aimé dans le Seigneur, biso to boité. Ce sont nos frères. Souci na biso, ezaba bongo la mitema po ba yemba na biso. Et non te mana bango ndenge baza bongo. Tozo rendre bango mauvais service. Pamba te nzamba ko yokane bango te. Botele loko ba masatana basalaki na kofi, basalaki nzembu. Mais botela sima après nzembu wana, ba masatana bango moko ndenge nzamba bimisi bango na poasa, botela pe vie a vie na biso wana pe kofi. Na mosne pe bakabwani, do makambo mabe bimi ebele. Basaka na nzambe te. Ce qu'on nzembu boyembaki, c'était par rapport à quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe a benga kamwano yaye, paye moko a brisé ye. Bien-aimé, tant motoko akumko sale la nzambe avec onction, banzembu wana ezako bikisa ye. Bien-aimé, na ko sabino te banzembu biso to yembaka, ezana ba sœur ebele ba benga kana ba frère, ba sala ba témoignage. Oh frère nzembo na ko kangi salinga boy, salinga boy. Parce que ça banzembu moko zo te pa ya papa, toza mandaté pona ko teya, pona ko yemba, po bikisa milimo bato. Et non, to sangani na ba païen, bien-aimé komi nango makamo izangi tina. Carlito oyo bien-aimé, alobi faimba na bango, journaliste wana to condamné été, journaliste azana c'est un païen. Voilà, ils ont un problème été, bon, asali émission moko émission pesa une émission païenne, ils ont un problème été. Même ngapi na ko sala émission botu nanga makam nanga kala, ba vie nanga ya kala, musique nanga ya kala, y a pas de problème. Seconde dekona journaliste a tout nié. Albia monaki Moïse Mbi azoyemba na feri et cela qui est sengo. Yo fala ko biseke oui, mais fona non. Fera bongo la motema po embana Moïse Mbi. Moïse Mbi akokinde ko sambela po na fere. Mais ezate ke fera yemba. Fo Moïse sambela nde po na fere. Batike na maboko ya nzambe. Ti nzambe ako pesa permission. Aba na ko salela nzambe. Et non, voilà, siko bino moko na ndenga ki charnel. Parce que vous en avez besoin de succès. Bien, vous en avez besoin de succès. Ndenga ye pas en a besoin de succès. Mais, bien aimé beaucoup mon na vidéo. Mais n'engna lo bana kulutu Carlito. Ozana leki no moko pa yembaka. Leki no komone landu pembele a yembaka. Mais na yoka émission no moko tutangi kombo na ye. Ozo weli sa kutanga ba fere ba fali. Mais ozana leki na aza même pour génération na bango. Voilà. Mais pourquoi ozotanga leki na yote? Biso to sele la leki no kutu promotion. Asana ba nzembo biso to tango na ba frère limi to tango na ba réseaux sociaux. Voilà. Mais tout le monde siga moto public nzembo leki na yo. Tout le monde est siga moto public nzembo leki na yo. Voilà, ozo weli sa ba fere na ba fali, mais ozana leki na yo moko pe na makila na yo, soko tali yo boza ndenge moko. Mais lobela ka pete. Émission no moko to so lobela yi. Ata émission moko te. Bi ngai kutu na zoine ayemba na ngai. Soki lelo na bonzambe batu ba yebi ki yazo sela nzambe kasumbe la nzambe zaki po yemba ki na ngai nzemba rétroviseur et pas yembi nanga 2 ou 3 chansons comme ça. Mais yo moko frère na ye, soko zwe bo yemba na ye. Mais c'est du waouh, ndenge balaba, ki toko mingi. Mais ozoweli ça va faire, ozoweli ça va fali, tu n'es pas de Dieu, mon vieux, tu n'es pas de Dieu. Boza batu moko bo kima nde loko moko, bo salaki na mokili ya mabe, bo kima bo yoko batama, mais bo na binoka ko salela ka Satan. Parce que osenga ka batu ba dim, kuluto osenga ka batu ba dim. Voilà, ozan église bâtiment, pesanga l'écriture ni. Tu n'es pas de Dieu. Ozaka nekmana ba passer au de dénoncer kaka. Car avant tout un autre vidéo ozo lunga yemba na fere na fali, nazo lisenga na ena nuye Carlito. Tela no vidéo oyo ya muninga no pasteur a sengi pardon ndenga ando senga ba dim.
atiki kosenga badim. Tala yango, nasala ki vidéo, mais tala yango après tozonga. Au nom de Jésus-Christ. Il s'agit d'un téléévangéliste américain, prédicateur de l'évangile de prospérité, l'évangile du business de l'argent, Creflo Dollar. Je pense que beaucoup le connaissent, certains le connaissent, Creflo Dollar. Il a déclaré le 26 juin qu'il retirait tous les enseignements qu'il a donnés par le passé sur la dîme. Quelle bonne nouvelle pour quelqu'un qui a tellement prêché sur l'argent, sur l'évangile de la prospérité, quelqu'un qui faisait la promotion sur l'évangile de la prospérité sur Mammon. Donc selon ce prédicateur américain, il a mentionné qu'il grandissait encore en tant que prédicateur. Donc ce prédicateur de l'évangile de la prospérité a retiré tous ses enseignements sur la dîme. Ce monsieur a beaucoup prêché sur la prospérité, sur donnez vos dîmes et vous serez bénis, si vous ne donnez pas vos dîmes, vous serez maudits. Et voilà qu'aujourd'hui, il a été interpellé, le Seigneur l'a interpellé, il s'est repenti, il a renoncé à ses enseignements sur la dîme, en faisant comprendre que la dîme était une pratique de la loi et que sous la nouvelle alliance, nous sommes libérés de cette pratique de la dîme qui faisait partie de la loi, la prêtrise lévitique. Donc je suis allé vérifier ce qu'il a dit maintenant à propos de la dîme, les éclairages qu'il a eu concernant la dîme. Et effectivement, il a reconnu qu'il s'est trompé. Il a reconnu qu'il a prêché n'importe quoi. Il a reconnu vraiment qu'il a induit beaucoup de personnes dans l'erreur. Je vous montre un extrait de la vidéo où il se répand. C'est en anglais, mais je vais essayer de traduire. Je vais commencer par vous dire que je continue de grandir. Et que les enseignements que j'ai partagés dans le passé, le sujet de la dîme, n'étaient pas corrects. Aujourd'hui, je me tiens humblement debout pour corriger certaines choses que j'ai enseignées pendant des années et auxquelles j'ai cru pendant des années, mais que je n'ai jamais pu comprendre clairement parce que je n'avais pas encore été confronté à l'évangile de la grâce qui a fait la différence. Je ne m'excuserai pas parce que si ce n'était pas moi qui empruntais cette voie, je n'aurais jamais fini là où je suis en ce moment. Mais je dirais que je n'ai aucune honte à tout en vous disant de jeter tous les livres, toutes les cassettes et toutes les vidéos que j'ai jamais faites sur le sujet de la dîme. À moins que cela ne corresponde à cela, j'ai fait un enseignement correctif au cours des 10 dernières années, mais pas au degré de ce que nous nous préparons à faire maintenant. Alors pourquoi est-ce important? Parce que la religion est soutenue par deux facteurs: la peur et la culpabilité. Et si c'est un sujet que l'Église utilise depuis longtemps pour garder les gens dans la peur et la culpabilité, c'est dans ce sujet de la dîme. Et cela doit être corrigé. Et cela doit être corrigé maintenant. Je risque de perdre des amis. Les prédicateurs ne peuvent plus jamais m'inviter. Mais je pense que j'ai déjà vécu cela. Donc peu importe. Je veux juste que tu sois libre. Et enfin, choisis Jésus. Tu sais à quel point il faut que je me lève ici et que je corrige mon enseignement. Tous les pasteurs ne feront pas cela. Tous les prédicateurs ne feront pas cela. Que notre tradition ne nous prive pas de la parole. Allez avec moi dans notre texte aujourd'hui, dans le livre de Romains chapitre 6, verset 14. Voilà, ce que bino bosenga kadimi ponani. Bomoni mundeko na bino. Asenga badimi mbula na mbula tongi bandaku. Bien aimé ba fidèle basaka ba pauvre. Bien aimé. Nza mazana besoin ba mbongo na bino te. Nza me aibi makamba ba mbongo te. Nza mazana besoin na vie na biso. To bongo la mitema.
to zonga na maboko na ye po soki to kufi to ke na bokonza likolo. C'est ça l'évangile. Eza makamba mbongo te. Ba pote kala bato ba osengisa mbongo po ba pesa ba bola. Donc na papa na bobo ta conseil moko na Bercy pour bosser la ba action humanitaire. Bobo sa ba entrée payant mais n'importe quoi. Biso ba na nzambe. Ici faut le bana bandeko to sa de loko moko to pesa ba mbongo na ba bola to sunga batu ba ko sangana bana nzambe ba ko bana nzambe kana motema mawa ba ko sengisa ba mbongo. Mais ça te na kimuyibi obilo bosalaka. Bien mais tout à ce que vidéo oyo ninga zo kumisa ni ba fere abisi kutu mutalo sepele kinga mbeki na Moïse Mbia sepele mbeki na fali ngape na oyima naye na oyima pe na fili bien aimé c'est terrible tata oyo bien aimé bolanda parents ti azakane ka bongo bolande lobelita lobane ka bongo alobane ka bongo eza na molimo santu te bien aimé c'est un esprit de séduction c'est un serpent bien aimé le Seigneur total après to zonga ndenga makambo zolo bezanga tina au nom de Jésus-Christ. Je vis les jeunes, comment ça s'appelle, faire rigolage, chanter avec lié. Ça, c'est des choses qu'on veut vivre tous les jours. C'est des choses que nous voulons vivre et tous les jours, au lieu de faire des différences. Oh, boy, Carlito. Ça nous plaît pas trop. Moi, je vais direct avec toi. Mais aussi, là, Moïse Baïmbi a fait. Mais c'est des choses qu'on souhaite, nous. Oh, mais, comme Pénagos peut faire, mon sous Naïmi. Ça l'a bien, Carlito. Oui, oui. Ah ouais. Merci beaucoup. Oui. On reviendra pour faire la suite. Pourquoi pas? C'est ça des choses. Non, on veut dire. Je vis les jeunes, comment ça s'appelle, faire rigolage, chanter avec lié. Ça, c'est des choses qu'on veut vivre tous les jours. C'est des choses que nous voulons vivre et tous les jours, au lieu de faire des différences. Oh, boy, Carlito. Ça nous plaît pas trop. Moi, je vais direct avec toi. Mais aussi, là, Moïse Baïmbi a fait. Mais c'est des choses qu'on souhaite, nous. Oh, mais, comme Pénagos peut faire, mon sous Naïmi. Ça l'a bien, Carlito. Oui, oui. Ah ouais. Merci beaucoup. Oui. On reviendra pour faire la suite. Pourquoi pas? C'est ça des choses. Non, on veut dire. Je vis les jeunes, comment ça s'appelle, faire rigolage, chanter avec lié. Ça, c'est des choses qu'on veut vivre tous les jours. C'est des choses que nous voulons vivre et tous les jours, au lieu de faire des différences. Oh, boy, Carlito. Ça nous plaît pas trop. Moi, je vais direct avec toi. Mais aussi, là, Moïse Baïmbi a fait. Mais c'est des choses qu'on souhaite, nous. Oh, mais, comme Pénagos peut faire, mon sous Naïmi. Ça l'a bien, Carlito. Oui, oui. Ah ouais. Merci beaucoup. Oui. On reviendra pour faire la suite. Pourquoi pas? C'est ça des choses. Non, on veut dire. Carlito ozoluko saleza charnel ozoluko kodisa doctrine mosuswe kosi mbateo Carlito ozoluko saleza charnel ozoluko kodisa doctrine mosuswe kosi mbateo ténèbres na lumière jamais koki kosangana na kombo ya Yesu Kristo basalela kanzambe na mabete il faut nanwa changer yo na simokomi kosalela ye Nzamba lukaka batwa mabe pe abongoli bango na sima bakomi kosalela ye basalela kanzambe na mabete il faut nanwa changer yo na simo komi kosalela ye Carlito ozoluko saleza charnel ozoluko kodisa doctrine mosusu ekosimba te Carlito ozoluko saleza bonzotwe ozoluko kodisa doctrine mosusu ekosimba te. Bien-aimé dans le Seigneur libo tananzambe batu Yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense tant to yakaboui. Bien-aimé, to banga cannabis l'autre côté, to banga cannabis ba faux serviteur de Dieu te. Bien-aimé, biso to sana Jésus Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Mais to banga l'autre côté. Bien-aimé, tanga na Matthieu chapitre 7 verset 15 bazolo banabiso to ke bana ba faux serviteur. Bien-aimé, ezali biblique. Il faut qu'on dénonce ba faux serviteur de Dieu. Il faut qu'on dénonce bango batuba yeba bango pe batuba kabonana bango. Tanga na Matthieu 7 banana na verset 21 qui était na 28. Bien-aimé bazolo ba mingi bakoya na kombo ya Yesu bien-aimé. Yesu lo batika koyeba bango te. Bakolo ba to sala ki boye pona yo, to sambela ki pona yo, to sala ki makambo belé. Yesu lo ba natika koyeba binote.
Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé Bakarlito Oyo Baza Nzambete. Bien-aimé Azana mission moko ya séduction, ya lokuta bazo kota makambo sika, makambo satana. Bien-aimé siko biso ko tika ngo telika. Pa et comme siko ba ko yimba na ba païen, ba aussi musicien moko païen, na musicien moko ya chrétien, ba komo sala banzembo. Déjà ba kote loka mabe ba koma ko teka ba CD, voilà ba koma ko beta ba concert payant, et ça doctrine ba kotisaki. Ba koma ko senga ba dim, et ça doctrine ba kotisaki. Et puis bo goba yango, bien aimé et comment vina bino. Nzoka isa lokuta. Bien aimé, isa makambo nzambete. De so ba nga ba kote so makambo sika, pour le con fait pas le bango. Il faut na yemba na fali, il faut na yemba na fere. Voilà, le con fait pas le bango, Denis laisse pe charata le bango. Donc bien aimé, isa bazo nga ba kotise lo sika mais bien aimé toko tika ngo kotate to bando bimisa bango na poasa ta ba sali biso toko bimisa bango na poasa ba masatana basala ki na kofito bimisa bango na poasa nze bango suka wapi e suka wapi beta maka wapi bien aimé ezabana na satana le banzambe lobi boko yeba bango na misala na bango bomo na misala na bango bazolinga bayemba na ba païen eska mwinde zali na molili balingi basangisa yango bien aimé esangana kate bien aimé na moni na bondela yambo to passo la makomi oh non de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci ndengozo telemisa biso to benga na ba faux serviteur de Dieu papa o ba yeba sangani na biso papa ba na apparence ya ba agneau mais baza ba lourd ravisseur, ba lia kambonga bana na yo, ko senga bango ba dime, papa ça n'a jamais été de l'argent, ba komisa dime mbongo papa, ba koma ko lia mbongo bana na yo, miso ba bimaka na bana na yo papa, miso ba komisa même ba kota homosexualité na kati na bonzambe, yango zo tinda biso papa, pona bano ya yo, ba to yeso kufela, ba yoka son de la trompette, ba kabona na batu ya mabe, pena misala ya mabe papa, po te ba bikisa milimo na bango, na tiki message na maboko nzam, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Ozana adresse bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Bien aimé, soke yeso kufela ote. Rolanda ba Carlito. Bien aimé, Rolanda ba Joël Tatou. Rolanda ba Mukuna, bien aimé, Rolanda ba Mutombo. Rolanda ba Moïse Mbie ba Mike Kalambai. Rolanda bango pe ba okena lui fait un jour. Bien aimé, mais ceux qui sont koufela yo alléluia. Oko kabwana na bango bien aimé. Oko kabwana na bango. Baza miyibi, baza bandoki, baza batinda mi ya Satan. Baeko koti saki, doki mi mususu na kati na bonzambe. Bien aimé kabwana na bango. Yemoko yeso alobaki séparez-vous. Alléluia. Bien aimé kabwana. Bien aimé séparation monsieur Zakaya nzambe. Bien aimé bo kabwana na bato mabe. Pour te bo biksa bilimu na bino. Oh non. De Jésus-Christ, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ozana adresse bien. Simplement ce quoi c'est le Père. Il a envoyé ton frère. Pour te fungolo kabosh. A fungolo bongo. Ozasu bébé spirituel te. Olandara bateau te. Pour te biksa mili monayo. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, nzamba pambolo nduguzi di baku ya kolanda ndeko nayo. Bien-aimé, totuna ki tardi to question. Bote la fiche oyo. Ba G oyo. A expliqué biso ba G oyo, ba G oyo eza ba G renversé, ba biloko ba Gucci, ba biloko eza ba signe satanique, diabolique. To loba kine a expliqué biso, to mona sali deux émissions, to landel yango, a lobeli ba G oyo te. Lobela ba G oyo ezali nini? Ba signe nini na ba fiche na bino, ba paye, bo bela ta ko bela. Nzama ko bimiso na poisa. Oko mona et puis Dieu va te frapper. Tu es un faux serviteur de Dieu. Oza faux serviteur de Dieu. Na Kombo na Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, bomoni bien-aimé, to yakama bena makambo nzambe, la colère sainte, bato bazo bloqué bana nzambe, balingi ko liambonga bana nzambe, ko bebisa bonzambe, ko bakomisi bonzambe difficile, nzoka bonzambe za nango difficulté. Bien-aimé bakomisi bonzambe difficile, ko nyoko la bana nzambe na makambo zangatina, batongi l'église bango bâtiment ba magablo, ba salle d'attente ya enfer, peut te ba détruire kondima bana nzambe. Bien-aimé sortez du milieu d'eux. Dit le Seigneur, na kombo na Jésus Christ. Voilà bien aimé au Seigneur, na kotangela
Carlito verset moko, bien aimé to tangele verset moko, to mona ke bangi ba kota doctrine ya sika. Bien aimé bota la verset, bo za la ba fanatikité. Bien aimé za la fanatique ya Yesu, ko za la fanatique ya mututé. Soka za na misala mabe, azo memona mabe. Bien aimé sika li loba nzambe za te ko kendete tozo tanga yango. Bo mona ke doctrine ya sika bangi ba kotisa tozo tanga yango siko na kombo na Jésus Christ. Bien aimé tozo na Galates chapitre 1 verset 8. Je vais lire au nom de Jésus Christ. D'abord je prends mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre ma lame. Donc il est en Carlito qui est félo. Alors bon frère, chef attend qui version dans ma bébé, mais je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, tous en Galates, chapitre 1, verset 8, et je lis au nom de Jésus-Christ. Carlito Yoka. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Na bandé le verset 8. Galates chapitre 1 verset 8 et je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, bo écarté na pembe na bino, bien aimé, neti batoka ba Carlito oyo, moni awa bazolo banini, soki ataba ange, soki ataba nani, ba na évangile mosusu, oyo kokana évangile ya Christ te, bien aimé, azala anathème, azala maudit, azala écarté na milieu na bino. Voilà, sikoyo Carlito yebisa biso na Bible awa. Nani yo omonaki mona nzambe nini asanaki na paya bayembelaki nzambe nani roi David bozona ba doctrine ya sika et puis alobi oyimana dambuta wana mbuta c'est un païen bien aimé mbuta tozana masona ebele c'est un païen ye moko abenganga mbuta wana c'est un païen abenga ngutu pa dénoncer pe baningani ba kazarema wana ya kotelaka ye muta bi mosi nanga kuta siliki linga frère Jeff ningi na selo video manzami mta tinda kya sela nga video ye moko yebisinga yango voilà ye moko yebisinga yango nga pembe na pembe alléluia bien aimé ozomona mais omona simaka ba manzami na simaka ba yo tata mobimba boy olingo kende musala te voilà so yesu ngo nini bozo salela ye moko yebike ba manzami bazana boya nzambe te ye moko yebi yango na andimi pa mate ba pesa ke moi un cas voilà. D'après ce que moi un cas, ce que yé wanande akoyemba na Carlito na bino yo. Yenda koyemba na ye. Yenda koyemba na Carlito na bino yo. Bien aimé okabona na bato yo. Bazana bango ya nzambe te bien aimé. Bazana bango ya nzambe te. Bazo salela bango nzoto. Bien aimé bazo salela libumu. Nzamba lobaki na nyoka okotambola ka na libumu. Bien aimé bakitani ya nyoka bayemba kapona libumu. Bateya kapona libumu. Nyoso basala kapona libumu. Ok kende musala gagner vina yo. Nous on va au travail. Biso to kenda nzamba bimu tokolia na mutoki na ye. Tokenda na musala, tokolia mbonga bana nzambe te. Tokokosa bana nzambe te. Tokosa l'évangile à lokuta te. Bien aimé, bana nzambe bakabana na kasoki na zangi na kosenga. Bien aimé bokabana bato. Bakumi ba millionnaire na bambongo na bino bien aimé. Bakumi ba millionnaire pe bazo dende la bino moko. Bino nde ba patron na bango. Bazo ba versa lokuta, bazo tangela bino. Bien aimé bokabana bato. Nake na verset mususu, azo sengo oyemana fali na fere, yoka fait to kotangela yo. Verset on peut yebiango bien j'espère. Voilà. Bien aimé tout ça na 2 Corinthiens, yoka le to kotanga na 2 Corinthiens chapitre 6, nake na on a verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ici na tanga verset oyo. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Carlito zible makutu. Voilà. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou que y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, c'est lui qui est le père. Ce n'est pas vous, papa molimo, papayen, vous belle atakobela. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi
des fils et des filles, dit le Seigneur. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Bien aimé, voilà. Voilà ce que Carlito a biso sikoyo. Tango ba ayemba na feri, ayemba na fali. Bien aimé, eza na sens nini? Eza na sens biso ko boyi bango te baza ba ndeko na biso. Mais biso ni to tia bango na mabondeli, ba bongo la mitema, po ete to yemba na bango. Po nzamba yoka kolela na bango. Soki bazo yimela nzambe boye, nzamba zo yoka bango te to kotanga yango ha. Biso to bato makomi to paso la kama komi. Bien aimé, to na Jean chapitre 9 verset 31. Jean chapitre 9 verset 31. Carlito zibula makutu yoka. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Nabandeli, nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Il faut m'to honorer, à ça la volonté naïe. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Et ça va te bon la mitema. Voilà. Après, honorer. Et ça comme moi, on a ici classe. À honorer yo. Voilà. Et ça c'est comme m'to bon la motema. C'est qu'on nzamba kome ko yokaye. Nzamba kome ko tambola naïe. Voilà, Carlito. Koye la biso ba doctrine le kutete. Koye la biso ba fausse modestité. Koye la biso ba apparence le kutete. Bongo la motema ya solo kulutu. Tika makambo senga batu ba dim. Tika makambo senga batu ba offrande. Ozana révélation à parole te. Kanga ligablo no fungola. Kanga ligablo na you. Landa nzambe na ndenga bo solo. Dieu est esprit. Yesu alobaki. L'heure vient où il sera. Ni sur la montagne. Ni à Jérusalem. À Jérusalem il y avait quoi? Il y avait le temple. Voilà. Ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimé. Yango Paul, azaki no judaïsme, azaki muta ba temple, bazo boma ba chrétien, po ba kenaka ba temple te, ba chrétien ba sangana na bandaku. Mais tango kutene na Jésus Christ, altiki makoma ba temple, akomuko kendesko na ndako ba chrétien. Akomuko sangana na ba chrétien partout, na ba nzela partout. Yemo kaso ça bon n'abandonnez pas vos assemblées. Mais bino besoin ce verset wana comment élection qui ko abandonner église na biso te lukuta. Azo sa bango bo bonosu ba babilo na bino te bozonga su na ba temple te po ngai Paul na uti na ba temple bande ko boma bino n'abandonnez pas vos assemblées nde bosanga na banda ko na bino c'est ça bon nzambe nous sommes dans la nouvelle alliance boko si ba te belé ba concert payant na Bible ça boza ba commerçant so beta ki chicote kokumisa ba faire mais kumisa lekina ozana lekina yo boza ndenge moko na elongi na nzoto makambu tu kumisa veyete otanga ka kombo na yete mission moko to tanga kombo na ye asala banzembo ya kitoko kote zawana postata mokote biso to posta ko futera biso to postela ke banzembo c'est les kino promotion te oza na kilo otanga ozo kata kilo te fere fali mais tu as un petit frère il chante ajemba kutu danger kutu mo bimana yo yende bo bimana yo fere mbalo yo te faire ça na kati ne ba débat ba bazali ba pepe kali bazali ba papa ba bazali ba te belé asangisa pe na yo na kati mais leki na yo soko kangi miso c'est toi na koluba mais kumisa ye yemba na ye concert on yemba na ye dambuta oza païen oza motema mabe oza faux serviteur de Dieu oza faux serviteur de Dieu nazo ebisa oza faux serviteur de Dieu et Dieu va te frapper Dieu va te frapper Dieu va te frapper. Tout ça, toujours là, la kulamuka. Osa faux serviteur de Dieu. Païen. Osa païen, faux serviteur de Dieu. Voilà. Osa faux serviteur de Dieu. Bana nzambe bako kabona na yo. Unzamba ko kabulu na makasi na bana na yo. Toujours là, la kulamuka. Nzamba ko kabulu na makasi. So, yemo kabine na ko kabulu na bana na yo. Toujours là, la kulamuka. Toko mona ke bo kabwani. To ebite ndeni ya ko sala ke bo kabwana. A moi que les serviteurs de Dieu te. Païen. Bien aimé, voilà. Nous sommes là pour libérer les enfants de Dieu. Baso kosa ba na nzambe, ko senga ba na nzambe ba mbongo ba mendiant. Bien aimé ba serpent. Bien aimé ko ba concert payant. Bien aimé dans le Seigneur ko senga ba to ba mbongo, makambo kili. Bien aimé da ko teka ba cédé, biso ko autres koza na kata makambo wana te. So ba ngba kosa doctrine ya sika, ba mba na ba païen. Voilà. Biso to na besoin ba païen wana, ce sont nos frères. Mais to prendre pour na bango ba bongo le mitema, po te nzaba abando ko yoka bango bo moni verset nzamba yoka bato masumu te voilà bazo préparer ba stade na bango ba mili bazo sala ba stade et puis Carlito ayebi misiki bien ayebi makambo leka na musique
Oboseni lisolo maya ya yona papa Lutumba. Oboseni lisolo wana do oyebi musique. Tozo baso oyeba na faire. Fait donc kulutu mutu baby otonde. Mutu baby hein. Mutu baby hein. Bien aimé dans le Seigneur. Dans ce bon de la peau, na yom tout ce qui liboko kolanda ngai, nzambe pambola mo nono solanda ki ngai papa, pesa sagesse, yondo pesa ka sagesse, pesa sagesse papa, pesa intelligence, ya koye baba faux serviteur de Dieu, akabona na bango papa, akanga mande na yo, azana relation personnelle na yo, alonga atambola musika na masumu, abando kozala na yo papa, tonze na molimo santu, brise ye papa na ngai, tambona bana na yo papa. Protéger bango contre tout esprit qui n'est pas de toi, papa. Zinga bango na makila ma Jésus Christ, bas l'invisible à toute attaque de l'ennemi. Pambola bano ya yonzambe, papa na ngai. Papa loboko na nguye simba bano pe tambola na bango. Longisa bango, papa banguna na bango pe baza ba marche pied na bango. Au nom de Jésus Christ. Amen. Te binata mouké, hein. Quelle grâce. Na beglis na bango ba offrande ya ndenge na ndenge batanda bakitunga po baluka kaka mosolo na bapel du fond plus offrande du prophète nyonso wana babakisa lokuta po bayiba kaka mbongwe nzambe aza na posa ya mosolo na yo te aza na posa ya molimo na yo l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pesa, nzambe motema na yo, koyo bikango. Merci ma sœur, que Dieu te bénisse. Quelle grâce. Tikotambola na ignorance Yesu nde atangisa makila pona yo elokwa azosenga yo tika mabe kangama na ye bokotambola elongo kabona na bato wana bazali ya nzambe te basala makablo po baluka kaka mbongwe bakomisa dime mbongo ezalaka mbongo te et puis chaque mois botenge yango na verse nini hey, yeah. Mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4-6. Bakoma koteka basede na ba témoignage na bango. Bamekomisa ba pasteur pona offrande na batime. C'est que Dieu te demande l'abandon du péché. Il a tout pris à la croix, que personne n'était trompé. Ça c'est la rumba sainte, rumba isanto. Sikabo Joe Bezate, Zambaza bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Carlito, païen.